biso manaka ya baino kalamri Africa manaka ya baino tuyeba yango tutosa yango tusale lango yango ya biso tuyeba yango tutosa yango tusale lango yango ya biso ibele ba yebite utamokile kelama bote mingi na bino bande ko balandi ya fufa mu télévision pe boye ibolamu na émission na bino mokolo malilo tozongisa ka bino tango nyonso matolo mingi bino bande ko balandi ba bopesa kalisusu tango pe ngonga ya kozala ka tango nyonso elongo na biso na émission na biso mokolo malilo oyo iyaka na tina ya kolimbolela bino manaka na biso baindo lolenge yango etambolaka konela bongo calendrier na biso africain ya solo mokolo malilo na manaka na biso tozali bongo ntsona mwasambo na sanza ya mibale na bopemi ya mibale na mobu monkama na tukumisatu na mibale kaka na eleko ya mvula ntete wana ezali bongo kolela bongo manaka na biso soki tokobalisa yango na manaka bapaya mokolo mwa lelo tozali bongo mercredi le 28 octobre 2020 tokobalisaka yango na manaka bapaya pamba te bosusuli ya malonga ekoka kozalaka lolenge manaka na biso ezali bongo kotambo ya solo tolobaka tango nyonso ete na manaka na biso baindo to mpe na kati ya calendrier na biso africain tozalaka bongo na mikolo minei na kati ya poso to mpe bongo 4 jours na kati ya semaine nde mokolo ya yambo ezalaka bongo konso mokolo ya mibale ezalaka bongo nkenge mokolo ya misatu ezalaka bongo ntsona mpe mokolo ya minei ezalaka bongo nkando wana mikolo minei na kati ya poso moko wana kolenda bongo manaka na biso baindo lolenge yango etambolaka malembe kio bokokoma na esika kososola lolenge manaka na biso esalelaka nde bongo tokoleka te soki totombeli te bambotama elamu na baebanson oyo babotami bongo mokolo mwa lelo bino banso bisika bozali totombeli bino bambotama elamu mpo nini te totombela mbotama elamu epai ya tata makuiza fundu kengi ya tata totombeli bino bambotama elamu lisusu totombeli mbotama elamu na tata ngoi ya nsomwe molongani ya ningwa musumadi bisika bozali bambotama elamu na bino tika ete kimia ya nzambe ya bakoko kimia ya mfumu kimbangu ebakisela bino lisusu mikolo ebele na kati ya bomoi na bino matuno mikonda bongo lisenga na bino bandeko balandi tolengelaki mpo na bino elema to mpe video du jour ya mokolo mwa lelo bolanda yango na bokebi biso na bino tokokutana na nsima mame wabima abeluku popo abeluku kasonglu abeluku idioma luwandinge pasula yeba mapasa bana bamango tomwe siamo mule kwenda popo kabaka pika pena siamo mule kwenda popo kabaka pika pena siamo mule kwenda popo kabaka pika pena matono mingi bandeko balandi touti bongo komona elema oyo tolengelaki mpo na bino mokolo mwa lelo na kolika tomoni nzete ya manga na bamanga na yango mpo na nini totyeli bino elema wana mpo ete periode oyo tozali ezali periode ya manga ezali kaka mpo epesa biso conseil ya koyeba ete tolia manga pamba te eleko na eleko ezalaka na likambo na yango lokwa tozali na eleko ya manga tolia manga ekoapporte un plus na kati ya nzoto na biso isengi na biso to consommer yango biso ba etoni na bandete ya manga tolia biso ba ezali te to somba to lesa pe bana biso ba kuyi tolia pour le quoi tozali na période nango ezo apporter un plus na kati ya nzoto na biso pezo contribuer na kati ya bomoi na biso ya kozala na biso ya mokolo mokolo ezali kaka elema tolingelaki mpo na bino mpo na conseil konda période oyo tozali tolobaka na bino ntango nyonso ete botikalaka branché na chaîne na bino voir mu télévision mpo na nzela na yango nde ekofaire découvrir bino ebele ya makambo oyo tozangi koyeba tika te kimi ya mfumu kimbangu tika te kimi ya nzambe ya bakoko ekoba lisusu kozala na bino
mokolo na mokolo pe ntango nyonso depo na biso na bino tokutani lisusu na mbala ya nsima so na ela Ibele ba yebite utamokile kelama isani mami buhe bele